c'est avec plaisir que je suis animé d'une grande joie pour vous présenter encore cette émission renommée Temps de consolation. Nous sommes là pour consoler les cœurs brisés, nous sommes là pour consoler les cœurs choqués. C'est dans cette émission que vous aurez tellement la paix. Et je ne cesserai jamais de dire un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent. Madame Olga Kouzanuka depuis Paris, un grand merci à toi. Madame Oldine, Madame Oldine, un grand merci à toi. Un grand merci à Madame Juela, un grand merci à toi, Damien Wassa. Vraiment, je serai obligé de vous remercier. Tous les abonnés de PLE Pro TV, des temps de consolation. Merci à vous partout où vous êtes. J'en profite de l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes. Vous allez fêter le lot. Motamana Bango. Pourquoi pas de dire joyeux anniversaire à toi, Divine Vita. Divita. Babi, la plus belle lettre, c'est la lettre D. Divine Vita. Divita, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi, la sœur Souza, la chantre de l'Éternel. Et pourquoi pas de dire joyeux anniversaire à toi, bébé Teila, bébé de Pasteur Eric et de maman Renate. Depuis que maman Renate a qui tout ça la raka. Vraiment joyeux anniversaire à toi, bébé Renate. Et je profite aussi une belle occasion de souhaiter un heureux mariage à ceux-là où on va célébrer le mariage. Les plus beaux jours de la vie, les plus beaux jours de l'amour, les arrêtants c'est ça les plus beaux jours. Heureux mariage à tous et pourquoi pas de dire heureux mariage à toi, le couple Yves et Yolande, mon pépé Shadrach et Aurélia. Et pourquoi pas de dire un heureux mariage à toi, le couple Docteur Merveille et Senti Chaïsinga. Et pourquoi pas de dire mes condoléances à ceux-là qui ont perdu leur papa, frères et sœurs chéris, et mes condoléances à toute la famille qui ont perdu leur papa depuis le village. Nous sommes là de cœur avec vous. Et mes condoléances à toute la famille Téni qui ont perdu leur fils Exaucé Téni. Vraiment, dans de telles circonstances, il n'y a aucun mot qui pourra consoler le cœur, mais nous sommes là de cœur avec vous. Vraiment, c'est un heureux jour. Il y a un beau plateau et une émission Temps de consolation. Je vous rappelle bien qu'il y aura à boire, à manger et à danser, mais dans les bons. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous avons reçu un groupe de chanteurs. Oyembaka. Mais tu Oyemba Oyemba et le but est juste dans Maloba. Mais dans Mungongo Pendi Bayembaka un bon chanteur. Nous allons recevoir aujourd'hui un groupe des artistes et musiciens chrétiens. Ils sont là avec nous. C'est ce plateau de temps de consolation. Vous serez vraiment aujourd'hui tellement heureux partout où vous êtes. Bonjour. Bonjour. Très bien parce que naïbi ba œuvre nayo. Mais pour na ba oyo ba monyo mbala liboso na émission temps de consolation mais un peu comme ça bango qui est monsieur Edouard Lemba. Oui, monsieur Edouard Lemba. Azali moko na kati na ba chantre obo ba pona kokumisa Nzambe. Ndelelo biso groupe Les Étoiles tupusani po ete to koka kokumisa Nzambe longo na bino bande konyoso bazali kolanda biso. Merci beaucoup. Vous comprenez qu'il s'appelle l'artiste Edouard Lemba. C'est un artiste musicien chrétien. Il est avec nous sur ce plateau avec son groupe et Monsieur Edouard, Mikano Kobete la parcours artistique nayo utawapi banaki ndengeni parcours nayo. Oui, mosala oyo ya koyembela Nzambe na ekola yango te ezali mosala o Nzambe ye moko soki apone motu apone na yo kaka talo lenge nyonso yo zali Nzambe to bandaki na ba chorale tozoyemba kino lelo tozape na ba église to kumisa Nzambe. Mais le col est à qui les cabons Nzambe apesa ki biso utakala banda bo mwana vraiment de to banda musala oyo pe posa na ngwezo aussi la kakati to zali toujours ko continuer ko kumisa Nzambe longo. Merci beaucoup. Goko bete la biso année oyo banda carrière musicale na yo année nini? Wana vraiment ezali moi pas si pona ko zongela wana po to banda vraiment kala to zana na ba école primaire ti mais oyo ya kokoma ete to sala boye. Et bandaki déjà parti à 2015. 2015 nazwa qui vraiment likabo na mona ke yeli susu vraiment makasi. Ambaki te il faut na mettre en go na en action de homoni bandeko tozali na bango longo na mekaki ko konate bango
nde balobaki non tosengeli ko soutenir musala oyo nde à partir de 2015 ti kino lelo tozomona okola nani toyembi te continuer. Très bien. Donc, si tu comprends bien, yo bimano est pas mon tomoroté, yo mon kaka vendre obité na beta musique. Pour vous, c'est un moyen commercial ou c'est un appel de Dieu, zamenda benga yo vraiment na musalango. Mutuna na ezali malamu mingi pour découvrir ete Nzambe na bengi to mutu ye mona miyeli oko mona ngo na bilembo. Musala oyo na yekola ipa ya moto te, oui, na mona ka bandeko na biso na etanomike bazoyemba pesa nge sengo. Et puis nazalaki toujours kolobete ngai pe lokola il faut na komisa Nzambe boye. Na zwa yango ezali likabo epa ina Nzambe. Preuve okomoni te banzembo tozali na yango eza manzembo Nzambe ye moko azopesa na nguya na ye na komibeta tolo te to ko se vanter te mais ezopesa manga na comprendre te na modèle banzembo ngo yaka. Yango moni na lobaki ete il faut na kumisa Nzambe ba modèle na biso baza ebele moya ko citer ba kombo ah mais vraiment ezate baza ebele mais Nzambo eloko ya tiaki nde omoni kombo ngo eza dénommé les étoiles eza étoile Nzambe atana ba nozomona na biso nyonso nde to fandia vraiment Nzambe azwa lokumu. Pour vous, ce n'est pas un moyen commercial ou parce qu'il y a d'autres artistes, Babita Musique, qui peuvent permettre moi de le bien qui est des poteaux, et moi, sur ma mitouka, à sur ma bandako. Maintenant, pour vous, ce n'est pas un moyen commercial. Ah, loin de ça. Omoni, Kolobayango était un moyen commercial, na omonango penza, eza. Dibosela Nzambe simbite. Ngai moko intervenant Nzambe soki okoti na bilanga na Bible kuti lobete Nzamba futaka. Mais pourquoi pas futangai? Kina ya komisa ngete eza la commerce non wana kutute. Susi na ngeza ete ngwende ya mokonzi. Na eloko ya chakati na ngabina bimisa ya ngwe sala pe batu ba mona. Nzambe na lukila Nzambe batu même à travers le yembo moko we ko toucher ndeko akozwa solution na likambo na ye que na ya komisa ngo ya mbongo te. Na sali yango bongo te. Na sali yango ete Nzambe na biso primordial ko ya liboso ya azwa lokumu. Tikala kana nyongwa motote soki yango eye pourquoi pas est-ce que nakoboya yango merci beaucoup mais quand même Bible on est le celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel et est-ce que msala yo félé zalaka vraiment vous croyez qu'ils a msala uniquement sala ngopona au prêcher bat msala félé zalaka bon Bible yango pesa li koloba moto c'est fois ça la paix pour alia il faut ça là mais Kolobango dans les cadres comme si nazo teke la mututo nazo sala ete avant na sala boye faut futanga boye nde na tetete wana te mais Nzambe yemo kwa lebi parce que un kata musala oyo bande ko poto déplacer il faut transport ma ata pona okoma nisika il faut donc ezo senga kaka mwa musolo na ndeko muteme ko toucher alobina sunga bande ko ce n'est pas mauvais Nzambe ya biso azolo ko meza la teke notre commission ngo koma on bien on na bandeko batekaka ba fonds de commerce ba fonds de commerce non alors Nzambe na biso apesi yango d'abord objectif ya liboso to lukele batu na nzela loyembo lolenge moko ba pasteur bateyaka ba évangéliste biso to ça dans facilité à ko transmettre message na biso na loyembo nde omoni biso to tali ko tsango na loyembo mais évangile eza ofele yango pesa maka ofele mena ndeko ya kutoucher alobine na benga ndeko wana na sunga boye po musana Nzambe kaka nde tuzopesa lokumu ezali pona ko sala commerce te. Merci beaucoup moyebi pe bato bazana simano bazana ba famille à d'autres bazana responsable et oza ko rassurer bangoni na musique oza robeta bon na bandeko na ngai oyo bandimi ete tout sala musala oyo eza passe. Et puis sur une émission na contexte bandeko ban to bandaki okondima tinde bazana bayebi okopesa moko micro tout nié mutuna akwe attendez to fandi boye wamona ngondoto ok makanisa ki tete un jour nous pouvons parce que les jours to banda penza ali na wamona jour ango mais comme na yeba ki na ezali ko yebisa bango ete moto afutaka batu hein moto afutaka longola ka soni batu ye mokonza botama na fulu nzembo moko to yembia fulu mais kuna bimisi mokonzo lelo mokili mezo fukamela auta na simandako donc na contexte wana bandeko na ngai ba yebi ete loko tozo sala
ezana ba destiné nango ezana maboko na Nzambe. Mais lokola eza musala na ye. Hein? Bango bazala kamitema ya kofungwa. Polele tozana na biso na po ayebiete na ndeko na biso azali kokamba soki azana na likambo tel akomisaka pa na biso. Soki tozwi boya ekosala boya na koki kozala na motema abete. Et puis lokola biso nyo tozana ba famille toza pona ko biso na zoyemba na baleki nanga propre bazali. Ana koki jamais kondima ete na likambo ya malamu ke na koka kosunga te. Nzamba kosunga ngai akosunga pe bango. Na ndenge kutwa mokete ndenge na omona. OK. Bongo lelo Mathieu va na robité musique en plus na ba difficulté belé. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début de votre carrière musicale? Les difficultés nous kutana. Wana kutukolo batendeko. Wana ermoko posotika. Hein? Posotika. Na yebi sakandeko nanga mininga bi mon frère si à moyen on arrête. Parce que makambo ezali ebele les obstacles les ebele ozo permettre était musale kende normal. Et cause à la côté finance parce qu'on se déplace tout on doit se déplacer na mbongo bandeko. Mais sur bozane le côté bozo ata clavier a pamboyo po batubani po tozo na eloko kututé. Tozaka na simple nini moko boye ya sec ya boye guitare mo guitare clavier te stabiliser le côté nini te donc toujours eza lokola des hommes tozande ne loko nzamba pesi mais pour ça wana ezotungisa moyena lala ezati ozo apesi mukumba il faut lukandenge ya ko salela mukumba apesi yo mais soko salivité na omona comme si nazo bela alors vraiment tokuta na ba obstacle belé mais elongo na nzambe soki ezeloko ya nzambe etelemati jamais bako sereni ata des milliers bako kakate soki eza ya nzambe tokokende tina suka. Maintenant oui merci beaucoup vraiment pour na ba difficulté au tuko isabiso. Est-ce que le même difficulté wana ba difficulté on ezo continuer tout tilelo bien et c'est kitamo qui bien isa vraiment te ndeko lokutama be échanger na tel côté preuve na mukulu ya lelo poto lelo ça soki deuxième jour oto lobaki to kutana irataki pona nini donc au monde était toujours il y a des obstacles makambo ezebele vraiment il y a côté les misa musala miso to côté les maté lobaka pe melongo mais lokola pe meza zamba lola we atinda ponga senga te mais ce qui est moko atindi apesi bano ba tanlo bazana ngo boy est-ce que ko eloko likabo moko yele kaka bongo ndenge wana na ndimite ye moko nzambe awe bandinga kusala nzamba tushaka tinda kape ba corbeau na mona na ndaka mama wana na mwana na ina kate sobe alobena ko mona liwa mwana na ngaite po ba bengani mwana ya makango ba kende na mwana ne sobe kutu mais mama côté kuna mwana côté kuna oyebi solo wana bien nzamba lo la tinda corbeau et ya ki kosunga mais naza sur certains que nzambe o tuzoyembela po toyemba kombo mutu te toyembela Yesu Kristo akufa wa sekwa o abima molongi na nyoso alors nous aussi tokobima balongi parce que nzambe akotinda nzambe akotoucher moto nyoso akolanda to azali kolanda biso akozala toucher na oyo to sali po na nzambe wana kombo na ekozwa ka lokumu soki asungi na motema neti asunga bandeko to andimi en tout cas ekozala malamu mais obstacles ebele ata po na kobeta ata po na esika instrument tozana ngo te banini donc ezopesa vraiment mwa mobulu même à déplacement ba musicien il y a groupe les étoiles ezopesa passe alors mais nzambe azali. Oui, merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est un groupe musical chrétien au nom de Les Étoiles. Nzambalola atindaki ba corbeau na ye, toi atindaki corbeau na ye. Mais en ce moment, le corbeau en question, c'est bino to biso batu to na mukilio. Madame Olga Kuzanuka Talabana. Madame Oldine depuis Soudaf Talabana. Un œuvre en oyo, subo sunga bandeko oyo. Parce que Nzamana Robo Sanata ou Pambo Labino partout vous êtes. C'est un artiste qui se bat. C'est un artiste vraiment
qui veut évoluer dans le chemin de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, Madame Olga, moi c'est Pembe, moi je suis à Zaramoté, maman Zaramoté, depuis Paris, qui Roland émission autant de consolation. Vraiment, nous sommes là pour consoler le cœur. Je vous rappelle que c'est un artiste et musicien chrétien, s'appelle Monsieur Edouard Lemba. Il y aura à boire et à manger parce que nous attendons déjà le plus beau temps. Il y a 4 émissions en tout cas. Et Monsieur Edouard Lemba, chemin au Yoponi, il y a chemin au frère Mike Kalambay qui je salue en passant, frère José Nzita, frère Moïse Mbi pour citer que c'est là. Est-ce que vous rassurez que ce chemin, beaucoup méca, vraiment beaucoup simba, vous nous rassurez que non, ça a quelque chose de bien. Tokoki koloba, nakoki lelo kolaka, kosala boye, ke tokokoka. Mais ce qui est dans l'issungi à Molimo Santo. Parce que jamais a tinda vision, pelo ko anete le makaka dans les vides de boyete. Ete le makutu katikati. Biso kolela na biso ete Zambe alola tant que toko vivre, tant que tozana bon moi, toko kumisa kakaye. Moto mosusu azate parce que makam, sui na lobi na betela yo awa. Ngongeza muke. Et yango ete le misaka pe makanisi na ngaloba soki ete. Nous avons seulement le nom de Jésus. Il y a un monde qui est moi et ma maison. C'est-à-dire, nous avons un groupe les étoiles. Nous avons mais tout ça, c'est un peu dans les sungi à Molimo Santo. Le monde était temps on c'est-à-dire le Saint-Esprit. Molimo Santo. Akosunga azamo sungi mobati na lobinanga alobaki yona omana na koyemba na monoko mboka na nyuma kololo c'est-à-dire molimo mosanto makamba salaka ba penser un peu plus mumbalasu masima na ko na komana ko betelo lisolo ngo ndenge bandaka pezaki na kati na église mosali na nzambe ona zali ko pesa mbote esika ya zali ndeko aza témoin ezaki nzembo moko atalinga lobi frère Nazo mona mbula. Ce que ça se rappelé Révérend Chongo, John Wesley Chonga, te ya jour moko na église locale Elikia na baru na Kingabwa. Alobi ete nazo mona mbula. Na bituni mais papa mbula nini? Abaluka ba alobi nanga frère sala nzembo. Mais non mweza nini? Na mitali na sala nzembo. Mais banzembo ngana na zalaki na ngweza kiko cadrete na prédication na ye. Mon frère, kaka nzambe amawa oyo na ninga kindeko pesa nzembo na ndako na ya tuyemba buya azawa na tema ko témoigner yango moni ete na ya kiko zwa lisusu bi nzokande nzamba ebinga abiloko ya tsakati na ngeko telema te loba mutu na se mais lisungi na ko senga bwete molimo mosanto asungaka we akokisaka maloba na biso wana abila yango alanda yango tokini nango te na suka to ana eloko ya kobanga te parce que nous avons Jésus à nos côtés, ou à Longa Liwa. Donc à Kolonga Nyos, je suis sûr, à Kolonga Nyos, na tchete mbete na bangé le côté. Bangé le côté. Très bien, voilà, mais quand on peut expliquer, Bicho, dans le studio, tout Michel album, Marty single, album, on sait que c'est album, il y a combien de titres, mais quand on remet la histoire, non. Ok, pour na Italie, album toko benga ngo penda nano album te parce que ezana no na kati ya nzela oyo déjà tosi tosali tobimisi déjà ba toma audio misa to ebimi déjà banzemo misa to eza déjà mais to prépara ki kola mo ki single ya liboso to sala 4 titres mais 3 déjà et Cécilie nde lelo to zalina yango na maboko ezana na audio na flash disc donc ezana esali mena na télécommande mais nzembo déjà ezobeta na to panzi yango te po tozolingana no kosilisa misala nyonso afin que to mettre à disposition abana na nzambe ba consommer yango ba ko sepela nango makasi. Et na kati album ngwana bozo préparer bozo na studio nzembo liboso titre na ngweza nini? OK, nzembo ya liboso ezalika ko to uti koloba molimo mosanto nyuma kololo
yango déjà si ebetamaki déjà nzembo wana tozali na yango AVC betami déjà na studio mais tozali très limité ndenge touti koloba ba difficulté moyen kutute ya koloba kutute parce que mbongo ezate ata transport ya pamba kutu tozako to potana mais na lisungia molimo mosantu to bunda kibiso mo nde tozali boende tozeme mais moi ba trois titres eza déjà na maboko wana mais titre ya liboso ezali molimo mosantu titre ya mibale ezali emala totombole titre ya misatu ezali kimia nanga quatrième titre ezali yango emala totombole ya misatu donc banyonso ezali wana banzembo dimila totombola donc yango wana ezali wana déjà na flash disk eza déjà mais toujours préparé ndenge nini ya kosilisa misala ne peut etelemi vraiment etelemi. Très bien. Pasteur Jacques Velo bana bango pasteur nabi kozara mutema malamu nabi kolanda émission oyo pasteur Jacques Velo sunga bana vraiment hein et artiste doit lemba titre liboso olobi molimo mosanto pourquoi pona ki titre wana il y a juste inspiration to juste obi nazora mo o lokelo mara mingi na bible ngapena tsango ezati za titre nzemo nango. Oui, na pona ki titre oyo ezangaite. Ngai meme na bisika tokenda ko telema ko sa misala ya mwa mokilo yo okuta meme bisika nazo koma kaka. Ezali molimo mosantu parce que natalaki natali batu na mokili ndenge tozalaka. Ndenge tango motu na moto azana likambo to likambo ebimi na kata famille batu bako kende ko tala ndeko na bango. Ba obeta tolo pona ndeko na bango. Ndina yaki ko tala parce que ce sont des moments moi aussi moi-même j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. On a ndimaki tete na koki ko zwa lisungi ata motutu ya nani parce qu'on s'est retrouvé seul. Mais na yeko tanga na kata Biblia j'ai compris que Yesu Kristo okoka na place ya suka tozoyemba ete na kei na lola na kotindela bino mosungi. Bon, bato babeta toujours likambo ebimi soki libala to matanga moto na ndeko na ye. Omoni? Akobenga ndeko ono to sanga donc likambo na bo facilité nyonso likambo esili. Mina tali bana bitike bato bazana batute. Basi bakufela mibalo bazana batute. Bandeko baza délaissé bana pasi moto akosunga bango azate. Nzembo wana eko rassurer bango ete mosungi moko azali. Alobina kotika bino bitike te. Kino na kotinda bino mosungi. Pe tango mosungi ekoya bokozala batatoli na ngai. Yango molimo mosantu e consolaka mutema pa lobi aza makasi nanga e kimelo nanga mosungi nanga donc aza nyonso po nanga molimo mosantu na bandeko bakolanda yango bamilela la raté parce que molimo mosantu azali pembeni na bango. Merci beaucoup. Même ma musique est compliqué. D'être Cédric Pello, vraiment, salutations à merveille à vous. Ma musique, artiste, ils ont un musicien, pour citer les noms avec le respect, frère Mozimbi, et là c'est Nadège, frère Johnny Toto, et frère Ardon Mouya. L'artiste, on a tangi, on a presque un album, on a marxé single, on a tout le monde qui va titre Molimo Mosanto. Mais bango et cartona qui m'a casse et prévenir à frère Namso Mozimbi comment bête na mariage et tant you vend le bité à ce titre na tia molimo mosanto est-ce que vous assurez certains qui koyape et que vous allez peine à marcher ndenge ya ba frère Mozimbi na ba autre artiste wana est-ce que vous rassurez que non et tant vous koya et vous en force. Oui mon frère, merci pour na mutuna wana. Naza ko rassurer yo ete nzambe ya lola atinda keloko pamba te. Je ne force rien. Pe mingi okoyokete na yembi yango na monoko ya mboka. Na yembi yango na monoko ya mboka nanga molimo mosantu moye ya koloba kombo na yango wana. Ntembo wana eyeka ka bongo. Dieu ne peut jamais envoyer loko na se comparer na mutute wana baza bato minene na musala na Nzambe mais
biso na lisungi na wana ya Molimo Mosantu kaka Molimo wana ndeko journaliste na rassurer ete Nzambe akosala oyi alingi pour to simbiki cité so sale le côté ko cartonner Nzambe yemoko le reste c'est lui-même Nzambe yemoko akosala ndenga ayebi. Ok, merci kaka ndinga lobi Nzambe yemoko akosala Nzambe yemoko ayebi. Gardez silence, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Voilà, je vous rappelle que cette émission, c'est temps de consolation. Nous sommes là pour consoler les cœurs. Je vous avais dit qu'il y aura à boire et à manger. Voilà, nous allons un peu et puis nous allons vous retrouver après. Wanji olongo mboke papa Dimona lambo yale Wanji olongo mboke papa Dimona lambo yale Dimike maloto la coca mi mendelo papalambo ya kicha pakale dimike maloto la coca mi mendelo papalambo ya kicha pakale nyuma kolo tambo yale quand on a David Chotambo yale Jésus otolongo le shwanaye nako hakimanyi shala ula olinde Jehova ikila nanjone Lanjone Nzambi otolotolo twande keleo nyadi kambo na ocholende Lanjone Nzambi otolotolo twande keleo nyadi kambo na ocholende Dike maloto la coca mi mendelo papalambo ya kita pakale dimike maloto la coca mi mendelo papalambo ya kita pakale Yesu Tambo ya kichalanya ewanjo ekila Tambo ya kichale kola ya Jehova ekila Nyuma kololo naka akimanyisha na yo cholende Wembe ya tukanyitele tema watu Umalokosho tambo ya le ya Jehova ekila Wakatola kiwa tanyuma okemala Jerusalem Jeno yambulungu la wulu Jésus Lambo tololongo tale papa la yonyotome okimanyedi Lambo tololongo tale papa la yonyotome okimanyedi ndayo yalaka la Ola Nzambi wayale laso nayo yalaka natei wanyu Ola Nzambi wayale laso Molimo Mosantu Jésus, je vous invite, cher Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien faire. Yako sungabiso Molimo Mosantu Yesu Yesu Enyuma kololo
okami nyuma kololo okimanyedi nyuma kololo ndoshiwami nyuma kololo poloami o nyuma kololo engao nyuma kololo okimanyedi yezi nyuma kololo ndoshiwami papa nyuma kololo polo ami nyuma kololo okimanyedi ami Emmanuel Sokyo Sungite. Nous n'avons personne qui peut venir à notre secours, cher Saint-Esprit. Ainsi nous t'invitons. Soyez notre invité d'honneur, Jésus. Hey, Yesu. Bana mitike bazana posa molimo mo santo. Yolo biete na kotika bino bitikete. Naza etikete po yozali. Jésus. Molimo mo santo. Molimo mo santo. To biangi yo na bisikoyo. Alléluia. Oh nyuma kololo naoka iye nyuma kololo okimanye Jésus nyuma kololo ndoshiwa oh nyuma kololo woloa nyuma kololo ngaoka nyuma kololo okimanye nyuma kololo ndoshiwami nyuma kololo woloami. Molimo mo santo, merci. Molimo mo santo, merci. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Molimo mo santo. Mosungi monene. Ozali nzambe. Ozali nzambe. Vraiment, voilà. Est-ce que tu veux qu'on acclame un peu? Makamongo molimo mo santo. Boss Junior Mboyo motema mama Odile. Hein? Boss Junior Mboyo motema mama Odile kulonga depuis Soudaf. Balobi no so Mandela ndati la bino Soudaf. Soudaf c'est bino $100 sur quoi? Hein? $100 pas nous allons pamba. T'as la plus groupe ya bana bango. Hein? Ceux qui te yambi appel et ça appelle moi bien. Ceux qui yambi moi code et ça appelle bien parce que bah, c'est un artiste à féliciter vraiment. Et artiste vraiment félicitations vraiment pour Nanzi Mboyo. Et tu sens vraiment que non, c'est dans les bons. Il y aura à boire et à manger dans cette émission. Tant de consolation parce que nous avons reçu un artiste, un musicien chrétien. On va dire que c'est le titre car moi comme on me sent. Ah. Chemin où artiste au salon de Nitan au vent il y a aussi des grands artistes Bali Bosso Nangai avec ma chanson telle que Molimo Monsanto. Tu te rassures de quoi? Naza ko rassurer parce que ezali ye moto apesi. Notre Dieu azalaka mingi ko confondre mayele na biso batu. Za confondre mayele na biso batu. Biso to repenser lo comme susu, nzamba lo la zo penser lo comme susu. Alors le sengo na ngai ezali ete ezaye mo na apesi. Alors moi na banda koloba bato bakolanda yango bango moko bako découvrir et pe bako se retrouver malgré tous ali koyembe azanzambo ayuka kamino konyoso pe à la longue bako mona pe banzebo mususu ezali ebele banzebo ezali ebele mais na koki koloba tete na poussé na makasi ezambo kasi ya molimo mo centre ndeko tindete batu nyonso bakolanda bakokangama na nzambe oyo na loyembo oyo lolenge yango ezali koloba molimo mo centre mosungi. Merci beaucoup vraiment cette émission tas de consolation. C'est par ici vraiment vous êtes consolés
parce que c'est une émission là, tout ça pour nous la polémique était, tout ça pour nous finga té, parce que c'est là qui sont devant nous, bah ça va grand, faut respecter bango, et nous sommes là pour consoler les cœurs brisés, nous sommes là pour consoler les cœurs choqués. Damien Ouass, les grands poètes, Paul Business et des artistes qui sont là, mais avec Kapongo, vraiment, ceux qui ont bien après émission, on a qui ont bien Noya, vraiment. Et artiste, tout le monde, il y a un groupe de personnes, baza, Nassimanayo, ceux qui ont fait passer mon micro, va se présenter, Nazanani. Merci, Komborangai, frère Rigobert Mpundu, Nazali Moko Bayembi, na groupe Les Étoiles, Ndengeka Kaboki, leader à lobby, Tubanda Musala Utakala, mais Nzamba Kusunga Biso, Kino Tokokoma, Esika Biso Zaïd Kokanisa na Makanisi na Biso. Merci mingi. Sœur Rose Dembo, nazape moko ya chantre na kati ya groupe Les Étoiles. Pe na se présenter na kombo ya frère Serge Mabo, nazape moko ya chanteur na kati ya groupe Les Étoiles. Merci. Je réponds au nom de Ngeni Gelo, je suis aussi pianiste de ce groupe. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Joël Lambanaza, Droumer et groupe Étoile. Merci beaucoup vraiment. Mais toi la question, mon corps. Tu te poses frère Nabiso, frère, IBLP, est-ce que dans un groupe autoébi pour citer quel exemple l'année Wenge, au peut de moins ils allaient Wenge Nabino. Ce qui lobby vraiment producteur mon quoi y a lobité, le on a un groupe Les Étoiles, on a un bon produit yo, au ça la chemin na yo. Réponse ni yo ebisaye. Kambonzambe za mystique. Kambonzambe za mystique, nzambe yemo kwa yebi ndenge nini azaki ko mema biso esika wapi pe ko mema biso. Alors on a kokite ko prédire na esika oyo, ce qui producteur aye alobe a produit bon, tout le monde a bande ko belé hein. Dans un groupe, mais muto moko ya proposer il faut singa esika e pa tata. Ce qui tata permettre wananda kokene mais ba bimaka wana sans toutefois ko senga permission pas t'attendre za kamabe mais makanisi wana ezana ne pas na bisote objectif na biso ezali to za lisanga to kokisa vision biso za inango. Merci madame. Ça va? Ça va? Non bien. Ana mtu moko ana mbongo na boss dani kule ana mbongo na sur le là yi andimia produit yo vous allez bien vous a moko au visibilité za vraiment na mukili. Yo réponse tu ezani ngala ngai na pousser yo c'est le moment où on construit vina yo. D'ailleurs na pesa nzambe merci pour na se retrouver dans kati ya groupe Les Étoiles parce que naza choriste en église na biso et comme na kati ya groupe Les Étoiles et améliorer même façon na koyemba donc na kolongwaka bongo te sans toutefois que tolo na no eloko mwa makasi na groupe Les Étoiles. Dans le groupe Les Étoiles, Tozawana, ce qui nous a permis de kende, to kokyo kende, ce qui papa pesi accord. Wana toke to sali musala kuna, après to zongi kaka awa, poeza ndaku na biso. Merci. Merci et belle bagasira biso que non santa to kotombele mais santa ngwe kokana ngote. Mais papa doit appeler tout le monde est artiste nous baza ko rassurer biso ke bazaka pembeni yo mon oni ni par rapport à déclaration na bango. Oui, merci. Comment ndenge balobi parce que bayebi na condition nini na modèle nini to bandaki ezebele to banana bango ba komi lelo te mais ndenge balobi po bayebi pa makasi. J'ai trouvé que Eloko ezana banul. Dans le rien, dans zéro, mais ils acceptent et tout travailler. Azaka bazaka bango nyonso nde bazana, bango nyonso. Na webiso na clavier ya na moment moko tozako kende to lali penza na bangungi to lali na wana titongo. Tozongi ta ki kotala ba travaux na biso na kata studio. Donc, na koki ko boya telo ko bango balobi parce que biso tous un objectif et moi tous autres la liboso. Mais biloko wana nzambe kaka yemoko yemoko na ebi. Je t'en vais à la fin de cette émission mais pasteur tout comme un moment tout comme une rubrique qui monte bien en combat cage
Tout ça pour se pousser par argument belé, tu répondre juste par vrai ou faux. Réponse quand on a, yo répondre juste par vrai ou faux. Est-ce que on a rappé musique à frère Fali, ou Ranson, Rigola, on répond par vrai ou faux. Bon, Koloba Kena Landaka, c'est faux. Okay. C'est faux pour Nani. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, ma pasteur, pour la réponse. Tout le bien. Oui, le pasteur Mozimbi. Ah ouais, bien. Ce qui est le moine na yo, moi quoi ba nous neti, c'est un ambition à l'obité pasteur na bala. Mais on a ces le pasteur Mozimbi a béni le bala na. On répond biso ka par oui ou non. Yo ndima, oui ou non. Non, ils ont ma passe na mutuna wana. Polena niliwana. Ah, bisoté hein. Tu y wana pour la polémique, mais c'est juste kaka. Tout ni motuna kaka ndenge na naka bengela lo bara motuna za lisa cité, hein. Quand ndenge papa Junior Mboyo $100 c'est quoi? Na maman Odile Kulonga depuis Soudaf, Wabi Soudaf neza bino motuna za na lisa cité. Et merci pasteur, vraiment nous sommes vers la fin de cette émission. Pour me occuper ce programme du jour, pour répéter ça puis et pour ceux-là qui veulent vous contacter, bah j'ai donné un numéro nini, c'est un peu ça. Oui, répétition na répétition awa na kanisi adresse ya awa na suka ndeko akopesa mais oyo ni kopesa ezali ba numéro ya référence téléphone ezali 082 22 24 102 082 22 24 102. Awa tozali avenue numéro 16. Et Esika, répétition na biso na commune ya Kalamu. Ezali mosika te na université na direction Bongolo na université Kimbangisto ya Simba Simon Kimbango ezali na Bongolo. Kaka quelque part wana nde répétition na biso esalemaka. Merci pasteur, tout ça tout ça qui biso que non album tout Marcy Single wana il y a 4 titres to ki ka molimo mon centre. Soko bete la biso atama les titres moi pe to yo ka to comparer ka ndenge ndenge Dani boss cool et Dani ndenge aloba o me kempe ko bete la biso deuxième titre attends moi troisième p et c'est ça peut d'été na biso trick à bientôt là son mariage mais un peu Fatin de Langa Lokasa ezangati ozwa et puis tout comment on a vraiment tout ça là Mokonzi Yesu abotami kuna na Betelemi una ndako ya bibwele esika bato bandimaki te o nanandimaki ye yendelonga nanga bandimaki te o. Nga maele bame maki makabona maboko na bango upona kopesa na mwana Emmanuel abotameli biso pesa na mwana mabotam elonga na ngai Yesu elonga na nga oyende Nzambe na nga oyende Nzambe na nga abotameli biso Yesu. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Hosanna o likolo,
oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, na olikolo, Yahweh, Yahweh, Yahweh kimia, awa ose, Yahweh, 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 awa ose, Yahweh, Yahweh, na baoyo, bayambie, Yahweh, oh Yahweh, na baoyo, bayambie, yonde kimia nanga, yonde kimia nanga, Jésus, alléluia, yonde, Yesu yonde kimia nanga, Yesu yonde kimia nanga, Papa yonde kimia nanga, oh yonde kimia nanga, mokonzi ya kimia yeyo aye, mama yamba na bomo ina yo, apesa kakimia ya ofele, Yahweh apesa kakimia ya ofele o, je serai la tête et non la queue. Moi je serai la tête et non la queue. Oh je serai le premier non les derniers. Oh je serai le premier non les derniers. Oh kimia nanga. Kimia nanga. Kimia nanga. Oh bisengo ya mokili epesaka kimia te o, kimia ya solo ezali na Yesu, yende nzela solo pe bomo nzeta malili nanga, esika na pe maka yende nzela solo pe bomo nzeta malili nanga, esika na pe maka Jésus. Oh bisengo ya mokili epesaka kimia te o, kimia ya solo ezali na Yesu, yende nzela solo pe bomo nzeta malili nanga, esika na pe maka yende nzela solo pe bomo nzeta malili nanga, esika na pe maka kimia nanga, ya yonde kimia nanga, Emmanuel yonde kimia papa Alléluia, yonde kimia nanga, yonde kimia nanga. Voilà, yonde kimia nanga yi. Yesu ne kimia na biso apa Yesu to kesu e panani. Ya boyeka na mission temps de consolation. Temps de consolation des émissions yo ya na pona ko consoler bino. Ils ont pour mettre paix dans la mitema na bino. Voilà, vraiment, ça a été un réel plaisir pour moi de savoir vraiment que vous étiez nombreux devant vos postes télévisés pour suivre cette émission renommée Temps de consolation. Un grand merci à Batunyo Sobalanda Kibiso, un grand merci à Damien Wassa, le grand poète, un grand merci à Jérémy Mila, un grand merci à Gédon Katoukou. Et je vous rappelle bel et bien que Madame Olga, c'est grâce à la maison d'habillement Yves Yolande. Ils appellent bien. So bien yata d'été na biso c'est déguipelo le bité bon la paix même appelle c'est déguipelo na maison on a pas bimisi là ta misa tout ils a bien chez Yves Yolande soza pour ça vous avez arrivage à boé bobé bo contacter biso na numéro na bande pensante na bino vraiment et nous vous retrouvons à la prochaine